ebele bosalimpiaka ba voisin ba gagner makambo ebele munoko pamba donc na nyonso boyokaki bino bagolo banda sa bino bondo dans bateau tout kaki lobaki ba kotima ya ba mona souter garçon plaisir muto makambo so lat bim selanga bango tout ça ba débat ba mona souter pour ba moni déjà dans premier concert carton deuxième concert carton na nga osakanate donc ça va vraiment de on a musique à rekosa ya kala ezalaka sérieux ya kala wana ezalaka Facebook ala raté ba WhatsApp ba Instagram ba makambo belé ezalaka raté mais lelo komata mususu ke buzoba mo so salamika na minute ba bengana ke place mo bona ka pour ba boki image ba salaka eloko mo ba tie image donc bino mo bomoni o muto okota na ba réseaux sociaux faire fia ko ma nyostu o nyostu l'équipe à côté wana yo mo moni ma moto sali c'est le roi lobby là tu yake to on dévoiler ba secret na biso nyostu pour comment que ce bon lobby ka no mo to lingi to zo ke ne place boy ba to ba ndiko bien moni bisa boy to lingi suma mo te mutu na muto baki aneo muto mtasa les formes na ndenge na ye ami luka succès na ndenge na ye ami sa la makam na ndenge na ye donc to zana ta occuper ba to te biso to saka makam na biso kala toti a le roi DG Blaise Polo a commis donc sur à côté bureau na sir a sala déjà fait rigoler l'impérateur de la rumba congolienne donc a salibi kamusi nene na kati ya tous les deux productions na to beti première production na Sirio Momona il regarde moi mambo salaki tant artiste bandika ko emba regarde moi ba mama ba matina podium misu ba mo pangsana ba sapato misu ba ko mikolela il accède déjà si na bénédiction na kati ya mboka wana deuxième production tant to ko beta souka li sous na nga osaranate vraiment ya moni nazo remixer vraiment surtout staff na biso na no ya poto ba ya dadangwa bana ba fiskelele ba bira do prince des amunda ba tout balala kité bazalaki vraiment pour rolandela concert wana ezala vraiment na ndenge mo kitoko est-ce que bandeko baloba ke faire atikala sima par rapport ya ba mission mususu yo koloba atika sima par rapport à quoi pour atika sima ya ndenge ni tumsa album itekamaka to voyageaka to sara makambo o esengi to sala to binisa mboka makambo bele to sara na kata mboka o yepsa siko atika sima na ndenge ni yepsa artiste o azana kati ya Congo na génération na oza stable le wa faire rigoler ezana faut bobeti concert oyo bato balobaki trop totali marka usna balance totali batrici eleza mouvement elaki pena ambiance ezaki makasi yango na pesi félicitations na staff mobimba ya faire rigola parce que j'ai le plaisir de vous annoncer la vente en ligne de ma collection Kofi Olomide. C'est une collection tendance urbaine chic. Sera composée essentiellement de coton bio parce qu'on a privilégié les matières qui respectent la nature. D'où est venue cette collection? L'idée est venue de My Rock Attitude, c'est-à-dire des jeunes créateurs de très grands talents qui ont été séduits par mon parcours de chanteur et qui sont venus vers moi. J'ai spontanément dit oui parce qu'il y avait tout de suite l'amitié, la sympathie, il y avait une fluidité incroyable entre nous. Je suis ravi de faire cette expérience et je sais que notre chemin est très long devant. La mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Esposo mona, esposo yoga, bomade awa toza yamani kole malonga. Moi chazana kibombi nishima oya kanisi Singapore vraiment mane binwe azaya kotonda azana 3 chambres, salon, cuisine na salle de bain. Ndeko mwasi pe ya mobali na Europe, Afrique, Amérique, Asie na Océanie, lamuka na pongi tika masolo ya balabala. Maman Nicole Malonda apesi makambo. Pomade awatoza, portion magique faite à base de plantes naturelles. Et pomade awatoza, épaisse solution pour la masolo ya kovandi sa taille ya ba maman. Volant hydraulique ou épaisse à 2e regard. Pomade awatoza, ezotondi sa tolo ya ba maman avec souplicité, veut dire oza sambanda.
Pomade Awatoza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya papa neti na film. Une seule référence. Somba portion magique na yo. P naturel na www.awatoza.store. Keba na basite ya pirate bazolanda bazoluka bayiba melu unu na bau. Pomade Awatoza esangisi mundele na moindo. Merci ma darling. Merci ma darling. Awatoza. Na Awatoza. Mama basepeli, papa basepeli. Yaga Manicole yaga Manicole na bakola. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. Mais pourquoi tu finis la réunion? Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Yo! Mais pourquoi vous rigolez? Mais c'est pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie. Mon amour. Chérie. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux sonamona kona mwasi na yo ya munene, bolekaka pourtant yo zanzoto mikie, excusez-moi. Bolekaka toujours en harmonie, boza koseka menga, mwasi nanga, quel que soit munene nanga, awuti ko benga nangai libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. C'est un secret de Michel. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah tiens, on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre émission PC La Plus Plus, toujours présentée par Mathieu Boncher 001. Mathieu Boncher, charge de la jeunesse congolaise. Je suis là pour tous les jeunes et pourquoi pas pour ma père. Mathieu Boncher, toujours au milieu du village, sans polémique, sans parti pris. Aujourd'hui, Mathieu Boncher face à Garçon Plaisir et la voix autorisée de Ferregola. Les groupes G7 de Ferregola, donc je suis avec lui. On va parler avec lui. Bato Baloba qui trop. Ferregola Salimpiaka, Ferregola concert et Simbité, gloire à Dieu. Ferregola, félicitations à Papa Hervé, félicitations à tous les Gaulois parce que concert et Simbi à 100%. Bisoto Lobara vérité parce que vérité yango salara moto. Tant mutabeti concert na ye ya malamu oye simbi batu ba futi mbongo ba koti ba yoki ba regarde-moi ba yoki ba nzembo ya bien. En tout cas, bravo à l'artiste et musicien Ferregola de notre pays, bravo à l'artiste et musicien Ferregola. Nika Boronika, respect à vous. On va parler avec Garçon Lumière, mais merci déjà parce qu'on est en direct sur Lenga Congo. Merci à Tracy Mbelenga Pro, merci à Grande Dame Glody Diasuka, merci à Berado Presse des Amunda, 3 fois, 4 fois prêtre mon vieux. Respect à vous, respect beaucoup à Kingston Sono, le boss depuis Lyon à Rotalabiso, Alfred Dadi Misaka, garçon très responsable. Pourquoi pas Patrick Image, Lauréat Mibali, tout. Yanjili, mon vieux papa, na Patricia, merci beaucoup. Nazar reconnaissant vers yo. Et respect à mon boss Malela de Londres, le champion toujours puissant. Et Topé Sambote na Diento Sigalo, mon inga Matou idole, ya Deborah Bofando, Bambote Nabino, parce que la joie Amado Pichuna, lala ki te po batala.
Hervé Ferregola Mokotoarane na Congo en direct. Donc et ça là qui bien parce que Léa Dimbi maman sociale depuis au Tarapé Benga qui batala Nadine Ilodi Antibal maman na Julia Yepa Talaki et sans oublier la plus belle fille de sa génération Christelle Boanga depuis Luanda. Christelle Boanga depuis Luanda. Donc on va parler avec lui. Lui c'est garçon plaisir de Ferregola. Donc garçon plaisir, santé boni, mais Hervé Maramoutou boni. Ouais, santé vraiment kitoko, santé pépélé na nenga osarana tetara Jésus de Niance, maître du temple, l'impérateur de la rumba congoliano. Donc nyoso kitoko. Voilà, tu vois la bisoto sola. Ouais, garçon plaisir, santé à Jack Setboun. Ouais, santé à mouvement, et ça est le tant le baraque, santé à mouvement, batala on a moto yambi na plateau. On comprend que mouvement n'y serait qui toko po, so santé à la moi mon boulot, au moins rendengo yambeli garçon plaisir, au moins na biema na e na ndenga zali, on comprendra que santé à mouvement za mon boulot. Mais tant que yambanga déjà beau, on a déjà que garçon plaisir toujours makambo. Toujours Makambu, garçon plaisir, trop de polémiques, actualité qui est dominée par Abidjan. Enfin, Abidjan l'équipe bonne. Ouais, Abidjan l'équipe vraiment très bien, vraiment on a remercié vraiment les fanatiques, on a besoin nios tout vraiment bah Gaulois tout Abidjan vraiment on a qui mouvement donc l'équipe vraiment bien. Tout bêta qui bon deux productions, première production c'est là qui vendredi à semaine wana, deuxième production c'est là qui bon samedi. Donc les gars est vraiment très bien. Voilà, mais bateau belé baloba qui est qui penani par rapport à la production où il a attaqué, il a fait rigoler. Deuxième production, ils qui est producteur à respecter qui vraiment clause il a contracté n'enga sola qui est artiste on fait rigoler les artistes mon né lelo na kati ya mboko partout ba ebi qui fait rigoler azali kolo na n'enga osaranate. C'est vraiment avant ayandoule il faut ba silisa maramnios tout na producteur mam tout ba sisi carré après artiste atindi ba monsieur ba ki ba sali balance après ndoule betami mam tout et salami. Donc, producteur à respecter qui vraiment close à contracter. Bosiko, tant on fait rigoler au Kishasa, Kende Kuna Basolo la Kangote. Ouais, donc Basolo la qui, Nanding Basolo la qui, Zaki, première production, au Betty, deuxième production, après ça qui peut Ndamambon, Zaki, avant Amata, avant Bakende, Bassa la balance, et c'est qu'il faut à libérer au Etikala qui wana bon. Producteur à Solo la m'a bien respecté qui close à contracter à Monique. Deuxième producteur, on a qui rejoint Marambo. Voilà, deuxième producteur qui rejoint Makambo. Mais enfin, vous avez bon, critiquer Belé, Bosalim Piaka, voisin va gagner, Makambo Belé, Mounoko Pamba. Donc, Nanyoso Boyokaki. Bino Bagolo, non ça, Bino Boni. Mathieu Bonche, donc, Nazara Fier, on peut mettre artiste au Nazara Panaye, Jésus de Niance, l'impérateur de la rumba congoliano. Ngai, donc, Nazaki vraiment Robanga Tepo Nayebi, qui est Jésus de Niance. Donc, Naza pas leader, moi, il n'y a pas un pambate, Naza pas leader, au mon sentiment que, Naza vraiment ko aye baratia saramaramne. Donc, Nazaki vraiment Robanga Tepo Nayebi, qui est au béton dada trozonga. Enfin, Bobeti concert où Batubaloba qui est trop. Totali marka usna balance, totali batricie eleza mouvement la qui pena ambiance ezagi makasi on appelle si félicitations na staff mobimba ya Ferregola parce que ba conseil belé be batu baloba qui mais bo appliquer yango musale sala demande ko ngai Mathieu Bonche dans bateau to ka ki baloba ki ba kotima ya ba mona souter garçon plaisir muto makambo so lat bimsela nga bango tout ça ba débat ba mona souter pour Bamoni déjà dans premier concert carton, deuxième concert carton on a donc ça va vraiment dérouler. Ferregola l'impérateur de la rumba congoliano donc à Salibika Moussia Nene na kati ya tous les deux productions na to beti première production na Sirio Momona regarde moi Marambo Salaki ton artiste Bandiga Roemba regarde moi ba mama ba matina podium misu ba mo pangsana ba sapato misu ba ko mikolela il accède déjà si na bénédiction na kati ya mboka wana deuxième production tant to beta souka lisusu na nga osaranate vraiment yomoni nazo remixer vraiment surtout staff na biso na no poto ba ya dadangwa bana ba fiskelele ba birado prince des amunda tout balala qui était bazala qui vraiment pour Rolande la concert wana ils allaient vraiment ndenge moi kitoko. Voilà, on a bien félicité fils Kelele le général Birado prince des Amunda
bandeko baza ebele bazalaki kuna mpona mosala mais lelo ntango otala bamisien na bino mosala basali. Qu'est-ce que tu peux dire na bamisien d'abord bamark house batutu? Ouais, donc on a vraiment remercié vraiment bango nyonso oyo bazalaki na kati ya de production wana mark house damba ba Nicolas Wakadugu ba Charlie Solo vraiment basali mosala moko non na sepeli ya kosakana te donc nde yambinga na plateau na oyo donc au sentiment ke moto aza na esengo feti naza ya kosepela na ndenge kosakana te. Donc basali vraiment mosala moko ya kitoko. Félicitations pe na animateur na biso Blaise créateur oyo abwaki na ndenge ya kosakana te vraiment donc nzamba pambola vraiment na mosala o sali donc félicitations pe na patron nga Jésus de Niance maître du temple donc wana za kwa deuxième mboka na ende to rana na Congo awa Abidjan za kwa deuxième mboka na ba bi kuna koka te kuna to saraye kuna saka lo kana to rana Congo ende to rana inde 3 donc wana za kwa deuxième mboka na so komi na kati mboka wana za ka dega yango moni ke tito komaki wana donc makambo salama ina ndinga osakana te. Mais kuna balobeza mboka peut-être ya l'autre là papa ino bozo forcer au moni musique ya kokosa ya kala ezalaka sérieux ya kala wana ezalaka Facebook alaka te ba WhatsApp ba Instagram ba makambo ebele ezalaka te mais lelo ekomata mosusu ke buzoba moko so esalamika na minute oyo babenganaki place moko omonaka bwa babwaki image basalaka eloko moko boya batie image donc bino mo bomoni oza moto okotaka na baréseaux sociaux verifia koyebi makambo nyonso tu oyo nyonso tu eleki bakote wana yo momoni makambo tosali ezeloko kolobelela te. Ba Gaulois bazela nini après le concert d'Aseleki bazela sousni ya production so ezali to tozongilaka tozela album Harmonie. Ouais, donc on a signalé vraiment ba Gaulois tout ça qui libana mboka donc tout est kobeta des productions libana mboka tout ça déjà na kati ya Kinshasa donc signalé ba onka bientôt bozo soit album Harmonie on a garçon plaisir muto makambo vraiment na zuita royoka album wana na ki ba surprise eza na kati wana ro dévoiler nyo sauter men de konanga matika songo kan Mathieu Bonche donc boza wana ndeko na yo ndeko na Mathieu Bonche na yo ki album wana suka na album na ndenge ya kosakana te Mathieu Bonche sur ki album wana na habité c'est la joie robima na osenga vraiment osomba disque wana oyoka musala o Jésus de Niance sali pe ba surprise za ebele na kati album wana o vraiment bozo yango tozolinga koloba troté tono cha makele les aranelo roté na kati. Donc on a des albums Harmonie mais avec les deux disques mbalama on a un double album premier album Harmonie déjà ici là na minute on est dans le babotoza en plein tournage ya ba clip tozo sala kaka ba clip kala troté na sir o ya mangal sous émission na on a web sabatuke album na biso Harmonie et robima jour boy pour album na biso o ndega balobara ya rumba album dynastique on a toza en plein studio tozo sala yango vraiment donc na moni pe ba chanson o ezana katsi wana na ki chanson lokola ya fils ya Metiola Pinzoli na ki nzembo ya Charlie Solo na kinzembo ya Mabuma Baz na kinzembo ya Yamado na kinzembo ya bon ba musicien na biso quelques ba musicien na biso ba chiwana ba chef vraiment ba suka na ba chanson na ndenga osarante pe na kati wana album wana ils ont vraiment ba surprise pe susu ils a ebelé donc aneo vraiment ba fanatique na biso bozala calme bozala vraiment recépé na ndenga osarante ba fanatique ya fait Gaulois. Je dis merci à tous les Gaulois. Il faut dire félicitations à Ferregola, Jésus de Niance, des productions Abidjan et Tossi Nanenga Osaranate. Il y a un garçon plaisir, Magé. Azan Sengo Nanenga Osaranate, Abidjan et Tossi Nanenga Osaranate, Ndegonana Sengo. Mais les c'est là il y a mon man salon na bakitsa kuir mato vandi uzoga mo malili mo eza teke na ndenga libana na système wa lufute to na mo man ndenge ya parler mato vandi to sola ma pause mais siko bandeko baloba ke faire atikala sima par rapport ya ba mission mususu yo koloba atika sima par rapport à quoi pour atika sima ndenge ni tum sa album itekamaka to voyagaka to sara makambo o esengi to sala to binisa mboka mambo bele to sara na kati mboka o yepsa score artiste sima na ndeni yepsa artiste o azana kati ya Congo na génération na oza stable le roi Ferregola ezanani azate o aza stable le roi Ferregola azate bana to soma Ferrari yepsa si lelo yango to kinde ba 2 ans 3 ans ngo artiste nino ki amoni ki yaza soki ndenge nini basomba bakoka somba te Ferraza likolo na ninga osakana te wana ko amando ki bilanga lo yembo donc aza donc na bi ndena ko lo bela été aza leader incontestable donc aza likolo ya likolo pour ngara ko benga donc ki na bité ona ko benga donc aza mystique
aza mystique yango monique tout ça la biloko na biso yango etika la raso tel album na biso nyos tout ça là partout les canaba na aizala na baboite za na ba terrasse oyo kaka ke ibetaka na normal betaka mana nga osakana te mais za na bato musu bana kata Congo na atana ba terrasse ba yo kana raso te binonde boyo kana biso toyokana nga garçon plaisir naza mutu makambo na nga osakana te nga natambolaka nga na ratiki na le fufu ya munene na matima kolikola mesa na otala tv nga naza mutu ntango bato bavandi na palin baosala bamakambo mosusu ngai natambolaka na butu malgré tout couvre-feu mais natambolaka naomona makambo ndenge esalama bana babetana ndenge na musique bana baoyoka wa biso tozoyokana makasi biso tozoyokana regarde-moi, yo moni makambo to sala bamboka anate. Yo moni makambo regarde-moi sali kunate. Tena tuni, o moni makambo regarde-moi sali kunate. Toujours kana? Toujours bêta ma album na biso yango lelo. Qu'est-ce que j'avais dit? To ke dia ba 4 ans mon album ti lelo partout na tambola na yoka yango. Oui? Donc on taka ngana na ti ba côté na ngama na base côté na zala kala, ba côté ya ba kimbuta wana. Na vanda na ba terrasse na vandi wana bani. Donc album bêta kitoko. Ils ont bêta nango. Marmutu kitoko papa kitoko mutako sa otike bote nga na za garçon ya millier na ndenga osala te na za garçon millier nga na raté na vandika esika moko après na lege mission na sali mbanga te nga na za partout bisika nyoso ba play ba la nga na la siko ko sanga nani. Voilà, garçon plaisir face à Mathieu Bonchier. Donc, toujours sur la haut Italie Ferrigola, Jésus des Nuances. Merci beaucoup à Matou Idol et à Deborah Bofando, à Rotala Bisso. Respect beaucoup à De Gaulle Mata, mon vieux prêtre des prêtres depuis Londres. Sam Kunku, le nécessaire, il y a Aimé Kunku, Paps Mayavova, il y a Clara Mayavova, et pourquoi pas topé ça, respect et belé à Angèle Nyota, Madame Ngoui, mère de 4 enfants. Toujours belle depuis Ottawa et pourquoi pas Rachel Missenga depuis Ottawa. Bambo Tebele, Batouba retenir Nini au Italie calendrier pour nos Italie artistes et musiciens Ferrigola. Ouais, donc Batouba Baraki, tout ça déjà dans ma belé avec DG Blaise Polo, Nenka, Bimisa qui démarre Kenda, des productions Tokenda qui, tout ça déjà dans Katia ma belé, donc Kalatro Tenga, Gatson Plaisir, dans la relégation de l'émission, on a Naye Bisabino qui est place haute, tout ça qui est négobé, tapo, tout comme il boya qui, tu as dévoilé ma secret dans l'émission, tu peux comment que ce bon lobby, tu lingi, tout ça qui est place boy, Batouba Bandi Robin, mon ibisa, boy, tu lingi sur moi, tu montes na mutobagi, anéo, moutomta, ça les formes, Nandenge Naye, Aminuka Sixen, Nandenge Naye, Amisa la maram ndenge na donc tout ça na ta occupé ba tout biso to saka maram na biso kala troti a le roi DG Blaise Polo a commis donc sur un côté bureau na sir a sala déjà calendrier à moi au to côté na sir na releka na émission na pour na ça ba fanatique na biso. Voilà, merci beaucoup Batebele pe ba sepeli na Ferrigola. En tout cas, regarde-moi. Félicitations à Ferrigola. On a bien un patrimoine national. Regarde-moi. Écoutez, on a belé, belé sans permission. Donc regarde-moi, leader belé ça na Kinshasa. Et ça bamboka libanda bayamba regarde-moi. Et ça vous avez fanatique à Kingan, d'autres fanatique à Kingan. Non, na ba leader, na ba fanatique ba tout bayamba regarde-moi na ninga osarante. Na sérieux mo za garçon oza connecté au mona ba mamsou salama, au mona ba belé, o regarde-moi ça là qui na sérieux mo monaki. Et ça maman on a rôle belé là té. Garçon plaisir pour tous ça na message à Soukani nous pesa na fan na bino na bike ba Yvette Mbia Zanoti malgré na liara té malgré na zwaka té mais Yvette Mbia Zanoti merci. Ouais donc on a le bien on a tout ça déjà na katia mabele donc à la troté calendrier zobima ba fanatique na biso boza la vraiment calme bientôt bozo soit album harmonie album dynastique tout ça vraiment en plein studio tout ça la yango tout ça on a pour na kolambela bino eloko ya bien esenga vraiment temps on a vraiment pour na resuki sakaka so Nathalie vraiment na pesi mbote pa ya venanga Willy Moucheni le véritable code mondial donc na pesi ba mbote motema ya Rita Moucheni Dina Diabo c'est la grande dame na kati ya Mikili ya kati ya Belgique wana muto asimbi masolo na kati ya Belgique Dina la grande dame donc on a pesi ba mbote Dina Diabos la grande dame na pesi ba mbote Papi Sapo chef de ville El Général Fiston Wizani Patrick Forkis banquer Trésor Kiro Nzambe Abela na pesi ba mbote Sikazali surtout tali sous na ndenga ba limité na monde les patrons Costa couleur
wakangi limité cointi coin ezarande donc patron limité zara moko le patron costa couleur na pesi sumbo te pas dami datoko mokonzi ya argent pire bilambe belé mbongo belé maramte belé grand frère propre Gilles Bobo John de Grasse Gaxon ya Panama Jean-Paul Katumwa na katia States donc na pesi bambote to bosante grande dame Dina Diabos grande dame oyo akangi bela wana donc ya ko sarati so ipso Gaxon plaisir boy donc correct. Jean-Paul Katumwa depuis Ottawa, papa na Samuel Motema ele adimbi mama social à Rotala biso bambote ebele. Merci beaucoup mesdames et messieurs, on est arrivé presque à la fin. Le patron Pepe Mbongo Maboro Banki na kati ya Bakishasa o lelo asisa histoire Maboro Banki po na kaleara mutu aro utaneta msuki mwala uti asali mwa ba seke makala na ye aye na kati ya Kishasa bionga Maboro Banki mais banda Pepe Mbongo Maboro Banki akota ay fasa histoire Maboro Banki nyoso za na kati ya Congo atikala ka ye mo donc Pepe Mbongo Maboro Banki na pesi wa mbote siko Pepe Mbongo Maboro Banki Pepe Mbongo Maboro Banki Pepe Mbongo Maboro Banki. Ah, Pepe Mbongo Maboko Bank, garçon très très responsable. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Mathieu Bonché spécial Ferregola, spécial Abidjan. Oh, Balobagi moi trop, mais enfin Ferregola, l'Axibiso, de quoi qu'il est capable. C'est un artiste et musicien de notre pays. Il faut dire bravo à Ferregola et pourquoi pas à Jet Set Mobimba. Abidjan est aussi, Stade est aussi, Maramoutou est aussi. Parler de la culture est aussi en tout cas. Félicitations à la journaliste. Bateli Kateni Mapata DC Polo mokonzi na biso ya Embla Lobarate Tracy Mbele Tracy Eleza donc baza ebele. On dit bravo à Jetse de Ferregola qui t'a dit que biso sala musala pona batututi so sali musala bien je suis là pour na kokumisa yo. Merci déjà à Kingston Sono les boss, respect à Malela de Londres, respect à Zino Mpaka de retour avec Fox Nakata à Londres. Pourquoi pas toper sa mbote na chancel landu ya Nise Mungala bambote belé mère boss Maria Minako tala Ferregola nenga tondisi tala nenga beti et tosilisa na Christelle Boanga le DG de Boanga TV Nakata Luanda, la plus belle fille de sa génération. On se retrouve la semaine prochaine et respect beaucoup à Grâce à Miss. À la prochaine, bye. Merci beaucoup.